pasi pe mawa, makambo pasi, makambo kolelisa, makambo ya kubanga, Kande na lobaka toujours tambola na yo mokili omona makambo, tambola na yo mokili bandeko nanga omona oyo ezoleka na niveau moko pas possible bandeko nanga. Ezo sala pasi mingi vraiment na motema komona mosusu muto osala ba effort na côté na ye, mais de l'autre côté ezana batu moko bazo luka kaka mutu wana akweya ba luka kaka mabe ekote pa ya mutu wana bandeko nanga esala kapenza pasi ya makasi. Kanenge to yebi chez toi lini Nest TV to betaka masolo ya batu nyonso, ezala ya ba chrétien, ezala ya ba pagano to benga ba pagano, ezala ya batu ya maboke la famille biso to kotaka na biso na mozindo to yaka penza ko beta masolo ya batu nyonso parce que to yebi ke musala na biso ezala kamo musala moko ya kisongi songi matakita, ezala kamo musala moko bandeko nanga ata soki oboyi na yo koloba okoya toujours et encore ko lobaka ndenge zalaka na ndenge moko ya bien. Lelo na yeli bino comédien na bino Popine. Ebele abatu o déjà balandanga ba comprendre que non ça fait un bail, ça fait un temps on a beta masolo ya Popine. Na sala émission ya Popine momoti kala. Na koti ko lobata ba une année na ba 6 mois si je ne me trompe pas. Na beta penza masolo na ye kala. Et pourtant quand na lobaka ngamoko Popine aza parmi bastar on a sepelaka na bango on a lingaka penza makasi ngala sepelaka na koloba surtout ya Popine na sepelaka na ndenge alataka na sepelaka pe na ndenge azalaka mwasi moko ya mayele mwasi penza moko ya mayele parmi ba comédien na biso soki eza na batu o baza na mayele ya makasi ba Popine baza parmi batu wana. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation quand ndenge zalaka na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko na ndenge moko bio la famille to yeli bino lisusu lelo Gavker quand ndenge boyebi Gavker azawana bandeko nanga Gavker azawana pona kosunga azawana pona kosunga bibela na biso ebele ya batu na kilelo oyo mona mutu mosusu azana problème ya muteme tungisaka ye mosusu oyeba te na melakisi nini na sala nini batu mosusu mona tension matakita batu mosusu mona kaka ko sanza boko esila kate batu mosusu mona ka solo boko ya munoko to solo moko ya nzoto mosusu omitu na nzambe na sala nini pona ozala na solo oyo ezala batu mosusu kutu balobi yo baloka ngai baloka na yo te eza kaka babibela ya kati ya nzoto oyo il faut ba traiter yango pour que basolo wana ebima basolo wana ezalaka lisusu te yango benga Gavker akosunga yo pona bandeko mosusu baza na problème mabota benga Gavker ezala mobali ezala mwasi Gavker asungaka batu nyonso
côté ya ba papa omona keno zoto na yo ya kibo papa eza lisusu bien te koyoka soni te to kobanga te benga Gaffer Cœur la famille asungaka biloko wana na kitoko penza nyonso makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo kane bomoni mama Étoile kuna zo bina enga pe na binaka. Yalelo na yeli bino sangomoko ya pasi, sangomoko ya mawa, sangomoko ezo sala pasi mingi na motema. Na ye na sango ya ndeko na biso popine momoti ya ba popine nini ezo leka makam nini esali keno Étoile Inès TV aya kobeta masolo. Avant na kota na mamo zindo erozala moi bien na ya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to sala ka émission ya sika bato sika pe bakotaka yango ne ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Sensibilisation chez Étoile Inès TV eke zongi. Awa toye lisusu na makambo mapango bandeko nanga ba mapango yango toteka na $750 ya pamba. Bandeko nanga akolala te kozala pete. Omona pe ba mapango ya ba $750 et aussi la kalate. Kanenge na banoya awa ko sensibiliser bino bo somba ba mapango na ba $350 ya pamba. Ebele ya batu balala. Me ba mosusu ba somba ba 10 pango ba somba 20 pango ba somba ba mapango sali nini esili shiko awa toye lisusu na ba mapango mosusu na valeur ya $700 tango somba $750 plutôt tango somba bongo tia déjà na mutuke nazana mikanda nanga mikanda ya leta mikanda ya chef coutumier eza donc osomba lupango na mikanda na yo na maboko ba pesi yo okomi kolo lupango otie ba borne na yo soki olinga obando tongisa yo moko kaka ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga mobali kozela lisusu teke no ndenge zabo ena kosombaka tango lisusu yo koya après 3 mois 4 mois omona lisusu ba mapango oyo esili tokoti na ba mapango ba 2000 e ozala pasi pe mawa bozo opportunité oyo bomi sombela ba mapango e kozala kitoko wapi e kozala penza bien mingi makasi na ndenge moko ya bien. Bambote na nga na ye moko Linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi msala nzambe ya tongo mama social na pesi bambote na ye moko mama chérie mama d'amour na benga kaye toujours mama Eugénie Zemanga depuis Maroc mama moko bien moko solo la tarose na pesi bambote bisi kanyoso azali
Bambote na Madame Madrine na mafuta et sans oublier Madame Judith Diampovise alobi Mama Étoiline oboki singa oh ya na oboki sayonde nini bino ndebo banda na Étoiline tito okende bozalaka na Étoiline moyena boki sayo ezali te na lela yo fort voilà bandeko na nga tokota na makambo na biso kande na ye lelo na makambo ya ndeko na biso Popine Momote telanga koseka na oseka nga nazalaka toujours joyeuse toye lelo na makambo ya ndeko na biso Popine Momoti la famille ebele ya batu bayebi te na ye ko annoncer bino premièrement na bandana na congratulation o na lobaka nga moko félicitations na famille Libota na groupe Simba parce que ceux qui totali bien na ba groupe wana mibale batu ba obala makasi batu ba obala na pesi ba félicitations na papa na biso Papa Elombe Soukari, le président, il y a groupe Simba, et de l'autre côté, na PCP, bah, félicitations à Makasi, na Yemoko Poutine de l'écriture, Belvi Kandila Patrona. Parce que, et ça l'a toujours bien, ce que au Vandi, moi, place, moko boye, bah, tu ba la évolution na ba vie à Batu, et ça l'a fierté moko ya Makasi, qui est Bovandi na Batu, bah, tu vas qui marié, bah, comme ko divorcé, et ça l'a pasi na motema. Ndenge to mona bato famille Libota ba obalaka bato groupe Simba ba obalaka en tout cas et osa la fierté ya makasi yango na pesi ba félicitations ya ebele penza na famille Libota na groupe Simba to ya kovanda ka boye directement ka ndenge boyebi eza na bato mosusu ya ba kokaka na bango ko garder ba makambo na bango te. Il y a de ces personnes qui sont qui bayebisi eka likambo motema moto kaka na loba na sala nga pe ba mona nga pe ba sentir nga pe ba yoka batu mosusu bazalaka bongo mais nga na lobaka toujours et encore ezalaka malamu babilo mosusu quand même soki muto a confier yo secret moko boye ozala moi bien babilo ko wana garder yango pona moninga ata soki lelo bo swani bo bebani mais babiloko wana ezalaka toujours bien o garder yango na motema na yo lelo o tozana batu ebele ba yebisa biso makambo mais tozalaka lisusu na bango ensemble te mais tobimisa ba makambo wana te. Pourquoi? Parce que tu se rappelaka neti moi personnellement na se rappelaka na tango akala na obi muto tozalaki bien to bando solo la mais soki lelo ezo simba te peut-être eza ba plan ya nzambe ye moko alobi keno batu o bakabwana. Je ne peux pas forcer donc ezalaka moi bongo mais batu mosusu omona bokabwani ka lelo ba vérité nyonso ba audio nyonso komi ko bimizalaka pasi na olo ba bongo parce que tomoni ndeko na biso Popine a confié ba invitation na ye na moi quelques connaissances na ye apesa bango ba invitation ka ndenge ezalaka pona mariage na ye o ezo salema mariage na ye ezo salema lobby et directement quand ndenge apesa ki batu mosusu ba invitation mariage na ye ozala mariage civil na coutumier apesa batu mo ba invitation et batu mosusu quand ndenge na utukoloba bazalaka na mwa motema ya moto foka na bimisa ata soki eza mwa likambo moko ya bien ya sengo foka na bimisa batu ba mona et ce qui n'est pas bien bon baye ko bimisela biso bien que ba pesi précision te ya place nini coutumier ko salema place nini civil ko salema mais ba bimisi déjà date yango na sengi na ba fan nyonso ya Popine Momoti na minute toto tia na ba prière quand ndenge to yebi libala e yaka na bitumba nango libala yaka na makamu na nango mais biso bana nzambe to banga kate to banga kana biso te mais to tia ka ndeko na biso star na biso na ba prière ekozala bien voilà tango ba eko bimisa bongo ba invitation biso nyonso tomona photo ya mobala Popine. La plupart de cas, la plupart de temps, batu oyo babalelaka ba star na biso to ba comédien na biso mingi tomona kabango ka le jour à libala. Tomona kabango avant libala te mais tout oyo mobali ya ndeko na biso Popine toye komona ye avant libala. Namoni na ba page ebele, namoni na ba place ebele, ebele ya batu bazo pesa ba félicitations na Popine Momoti, bazo encourager ye libala esengo. Ba pesi ba félicitations na Poutine de l'écriture ka ndenge na uti ko pesa ye pe ba félicitations mais eza na ba place ebele oyo bazo finga Popine Momoti keno mobali wana aza moni ya niveau aza mobali ya niveau ya Popine te
pourquoi ye popine momoti akoki kokita tina niveau wana ya kokendo zwa mobali ya bongo. Bandeko nanga après kotanga ba commentaire yango epesaki mama Étoiline Ines TV moi makasi akoya quand même kobeta lisolo parce que quand ndenge boyebi mama Étoiline, je suis une femme mariée, hein? Donc cette année déjà nous avons célébré 9 ans de mariage. Quand ndenge bomo nanga na obina awa, nous avons célébré 9 ans de mariage année oyo moi expérience ezali na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga na oyeba te tango tobalanaka mpona kitoko elongi, hein? Parce que nga o bateya ngai epa ya grand-mère nanga, epa ya mama nanga, epa ya papa nanga bayebisanga boye mwana na biso okola soki omoni ozwi mobali oyo sepeli na ye memela biso mobali. Premièrement oyo mwasi nyonso alukaka na kati ya mobali ezalaka mobali oyo akorespecte ye, mobali oyo akomprendre ye, mobali oyo akosupporte ye. Parce que eza na mibali mosusu omona boye kitoko elongi me kindumba mataki ta. Omona boye mobali moko alataka nde kolata yo olobi nga na lela mibali balataka okoti na ndako ya libala mibala bongo bazalaka maboko makasi ya okomi ko raisonner soki na yebaki na ningaki na bala mobali oyo te. Tobalaka mobali pona elongi te, tobalaka mobali pona bizaleli. Eza na mibali mosusu akuta yo ozalaki bien na famille na yo metango ya koti ekomi mbutu entre yo na bandeko na yo. Eske boyebaka mibali ebele bazalaka bongo, ezala mibali ezalaka basi. Soki mutu azwi mobali amoni ke mobali oyo akomprenaka nga, mobali oyo apesaka nga respect, akonsideraka nga, me mobali wana bazwaka ye basimbaka ye na maboko mibale. Ozwa mobali parce que aza kitoko na elongi, mais s'il s'agit kofinga yo en public akoya kofinga yo, wana eza mobali te. Eza na mibali mosusu tina kilelo na oyo toloba 21e siècle. Est-ce que vous savez que yana mibali mosusu bandeko nanga ba beta kabasi nde ko beta na kilelo oyo toyebi ke ko beta wana ezalaki ya kala ya bakoko na biso nde ba mibali na bango ba bando beta ka bango kutu na ba génération ya ba mama na biso eza na ba mama mosusu ti na ndenge bakoli na libala lelo ba totaliser ba 30 ans 40 ans de mariage mobala beta yete mobala zalaka na yeka boy chéri ayebi ke mwasi nanga akoki kozala na mwa makabo na ye ba défaut ba erreur na ya sala mais c'est tout à fait normal. Mais na kilelo oyo génération ya kilelo bomo na mibali mosusu ba obeta ka basi. Pourquoi? Parce que na oluka mobali elonga kitoko. Bon, nga kote na nga komona déjà mobali ya ndeko na biso popine momoti aza na bien, aza cool, aza présentable. Et puis nga na ye ko encourager bandeko na nga soki ozata ozovanda na quartier moko boye to oza na famille na yo bazoyebisa yo ke no mobali na yo aza kitoko na elongi te, yo moko salela mobali na yo azala présentable. Omoni soki yo moko oza fier na mobali na yo ataba oyo babando linga elongi ya mobali na yo te, tango ba omona keno yo moko place nyonso ke na représentaka mobali na yo omona bango pe ba obando linga mobali na yo. Eza na basi mosusu ba obali babalani na mobali parce que famille na bango elinga te, mais ya sepela na comportement mobali famille elinga te akomela na yeso ba ke feti ake ka ye moko okende na mobali te, soki ake bipai akomo kende ka ye moko okende na mobali te. Mema mobali na yo aza mobali na ye bongisa ye façonner na ndenge oyo moko lingi ezalaka bongo. Mibali ebele bazalaka neti ba bébé tina sengle fo yo moko mwasi otiaka na mutuke fo na sombela mobali sengle fo na sombela mobali chaussette, mais soki yo moko ko bongisa ye te yango omona batu mosusu bako badolo baka mobali wana zalaka kitoko te, mobali wana boye ezalaka bongo. En tout cas nga na ye ko encourager ko féliciter surtout ndeko na biso popine momoti
koyoka o bato baoloba te. Mobali na yo aza mobali moko présentable. Et surtout, moi je t'encourage. Quand ndenge olingi bobala na mobali wana, donc oyebi ye, o comprendre ye, olingi ye, parce que biso basi, c'est vrai, tozalaka na âge moko soki mwasi akoti dans les trentaines, akoti ba 40 ans, basi mosusu balobaka, naza na choix te na bala kaka, mais eza na basi mosusu, batuneti ba popi, naza déjà star, ayebi ke, mibali bakoya tana komi na 50 ans, il y aura toujours des hommes oyo bakubando, yaka ba olinganga ba bala ngai. Combien mibali babando landa popine, mais soki aboya mibali wana nyonso andimi mobali oyo seke amoni eloko amalonga na kati ya mobali yango aye kondima keno na bala na babino mosusu bato a quartier bazo yebisa bino keno mobali wana ko bala yete aza bien te aza mobali asalite, mais soki omoni ke mobali oyo aza na comportement ya bien on a sepelaka on a revaka pa ya mobali bala mobali wana. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.